utamokile kelama esalima mibuhe bele olelo ye banite mbote mingi na bino bandeko balandi ya Vuvamu télévision etando ya yambo ya baindo etando ya bonsomi obisto benga kezali bongo liziba ya boyebi pona baindo matondo mingi na bino bandeko baibopesa kabiso lisusu tango pengonga ya kolandaka émission na bino mokolo mwalelo oyo wapi émission iyekelama kaka na likanisi moko ya koluka kotangisa pe kolimbolela kabino manaka na biso baindo lolenge yango ekotambolaka konela bongo calendrier na biso africain ya solo mokolo mwalelo kati na manaka na biso tozali bongo mokolo mwantsona mwatuku mibale na misato na sanza ya mibale na bopemi ya motoba mobu monkama na tuku misato na mibale wana konela bongo manaka na biso baindo soki tokobalisa yango na manaka bapaya mokolo mwalelo tozali bongo vendredi le 13 novembre 2020 malembe kino bokokoma na esika bino pe lisusu bokososola pe bokoyeba komaniola lolenge kani manaka na biso baindo ekotambolaka nde na yango tokosuka kaka te na kopesaka bino solo manaka ya mokolo kasi tokotombelaka pe lisusu bongo bambotama elamu na baebanso oyo babotami lisusu omokolo mwalelo nde totombeli bongo mbotama elamu epai na bino tata Mbalanda moyembi monene na kati ya lisanga nzakomba bisika bozali bambotama elamu na bino kimi ya mfumu kimbangu kimi ya nzambe ya bakoko ebakisela bino lisusu mikolo ebele na kati ya bomoi na bino po nini te totombela pe mbotama elamu epai ya tata Bampunina bisika bozali bambotama elamu na bino lokola pe epai na bino kimi ya mfumu kimbangu ebakisela bino mikolo ebele na kati ya bomoi elongo na baebanso oyo bobotami mokolo mwalelo totombeli bino bambotama elamu ya solo sika oyo bandeko balandi kolanda bongo lisenga na bino nde tolingelaki pe mpo na bino lisusu elema moko mokolo mwalelo bolanda yango biso na bino tokokutana na nsima mpona kotia bongo commentaire baze na makambo te batuna na mayetali kibo mwasi na bango mpo nini moto atasali orchestre ya nsima ndako faloba na mwasi lata bikini obina nango mpe ye mwasi andimi te mokolo ya lobi bazwa yango mokolo ya kokolisa mayele ya mwasi ye moko mwasi ayeba nakoki kozala eloko esalelo ya bato te moto alingi azwa baclient na ye ebele na bar azwi basi alobi bolata babikini mpo bato bayaka komelaka ntango baze kotala mipende na bino masanga na nge etekama te ye moko mwasi le 8 mars yango ya lobi acomprendre ke tata mokili atiaka ye na mokili te mpo ya kosunga mobali na bambeba mpo ya kosunga mokili na bambeba me batiaka ye na mokili mpo ye nde nzungu ngunza balobaki awa ye nde nzungu ya bolamu nzungu ya kimia mobali atauti na problème na mosala soko azana mwasi ya kimia d'abord tango mabale ezalaki na tango wana batata basalaka AVC te mais lelo matondo mingi bandeko balandi ya solo bouti kolanda bongo elema oyo totiaki mpo na bino mokolo mwalelo wana ezali bongo extrait ya émission oyo molongo baleki yayaki mpavita to bazali bongo bamama na kati ya religion africaine basilaka bongo kosala pona kolobela mokolo oyo tolobaka mokolo ya journée de la femme boyoki bino mokolo lenge kani basili bongo kolimbola tina ya bomwasi boyoki bino moko balobi mwasi azali nzungu lolenge nini mwasi esengeli azala mwasi azali te moto oyo bakoexpose na biloko ya mabe na miziki ya mabe na makambo nyonso ya mabe te kasi mwasi azali moto ya tina oyo esengi biso mpe toyeba kibo mwasi ezali nini mpe tina na biso ezali bongo nini yango toyebisaka bino ntango nyonso ete botikalaka branche na chaîne na bino Vuvamu télévision mpo na nzela na yango nde kofaire découvrir bino ebele ya makambo oyo bozangi koyeba tozongisi matono na équipe technique mobimba baye basungaki biso mpo lisusu tokoka koleka malamu liboso ya bitando kati na bandako na bino mpe tozongiseli bino matondo mingi bino baye bopesaka biso ntango mpe ngonga ya kolandaka biso ntango nyonso kimi ya mfumu kimbangu kimi ya nzambe ya bakoko ekoka bongo lisusu koyingela okati ya mabota na bino mpo na biso na bino tokutani lisusu bongo na mbala ya nsima tso na elamu na banso utamokile kelama
esalima mibu ebele olelo yebani te